biema kiliba aye azwanga memanga na police to samba na ye pona pese kan si tu as besoin de kan mais affronter nga ozwangoti Fibo bilengi yeyo nazalaki menacer baye do baye ozwanga na kena na police pona samba kindoto eza nga bapesa nga mutu na mutu bénéficier pa edingwe selon ndenge papa na edingwe nga nazwi kani na nga yo ye na imposition na pesa yo aye na bato na ye bamenace ngai bamemanga na la police mpona problème nini mpona kani soki aza na posa kani ye aza na puissance nga naza na puissance batie komba ebimiki o nga nakotaki na ndako ya edingwe nabimisi kani edingwe ntango akufi bakangaki chambre na ye kano nga nake kobimisa na ndako ya edingwe eza ya nini edingwe apesanga kani wana ntango adindi na vitamine wana va kufa eske kokoma peke bobengisi bato te me ntango bomoni ta baza bakatia bomati baona rini bango mibale na shiko na liyebo bazalaki bainvite te mais eza archifaux mais soki ezala bongo eza archifaux mpo na monde akati oyo biso toyebeli motu aza invité te awamata likolo arengi te ngai Katia oyo akufi napisaki ye invitation te oyo mpe ya buki moninga mpe napisaki pe invitation te bango aussi babundana bazalaki na bainvitation te je les ai même pas invités aza invité te awamata likolo arengi te yo oza no invité te ntango oye na milie ya komba eza lokwa joueur eza nango match na bino te yo oyemba moko ti na terrain mpo oza joueur obeta bale toko omoni moto amati likolo arengi do seke babengaki ye po ava babenga ye seke alekaki na table officiel akomisaki kombo soko moto ndeti shiko na balogique na ye na logique ya unité du Congo nde ezalaka na ndimi te. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez, les abonnés fidèles de Tozomo na télévision. Vous êtes tellement bien pour l'émission Nabino Soukana Masolo avec votre humble servante Francine Yamboke, la maman de son Altesse. Donc n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne Tozomo na télévision. Vous avez vraiment de citer là, je vois derrière la caméra Ebenezer KB, na personne mbote belé pour sans oublier ma maman chérie, maman Reti Makoma. La servante de l'Éternel n'a pas son mot tellement belé pour mon cordon, mon côte. J'ai donné ma ouéja, n'a pas son mot belé pour ma bonne ambition à tous monde la télévision. Vous êtes tellement belé pour la démission, ambition, vous avez vraiment décidé. Quand il est Sabino, là, pensez à m'boguer sur mon enfant qui te conseille que nous avons invité mon voisin spécial, très professionnel. Les gens n'ont pas de katiar na biso na combo ya Fibo bilingue. J'espère que na yamba e boyebi e yango yo tozoni susu. Par rapport à l'actualité sur l'internet, c'est pour te router pour perdre moko ya bakatiar na biso na kombo ya maître Chico et on a une Fibo donc mais un peu ko beta mama solo mi so na parler même langage na KB mais un peu ko fungola nga vraiment caméra na kota invité na ngai Fibo bilingue mes condoléances. Ouais, merci maman, merci. Bonne santé. Santé kimia. Tala ndo tala. Ouais, nangolo nzambe kaka. Naipsa. Ouais, mais continue donc. Continue. Vraiment, toza mona Fibo bilingue mais un peu ko beta vraiment solo mingi. O etali maître Chico a outé ko tika biso o ba beta ki mais quand peut expliquer biso vraiment combat wana est-ce que ça est comme ka pena ba katia nyoso boko matina maliva ko beta mninga na pose bongo teme mamninga na liwa te omoni eza combat moto oyo abimi na ndako na ye eza na bango mibale moto moko ata bimi na ndako na lobike na kyo boma muninga te moko abike na bimi na kyo kufa on comprend eza accident écoutez na combat on comprend toza ba sportif quelque soit que mouvement eza ka ba mouvement mosusu eza na force ozwi yango na vitesse on comprend na vitesse ozwi yango ozangi na contrôle ya ko protéger muninga on comprend yango ekendaki bongo accident komi ndeko na biso Chico molimo na ye mpe manakimia aza confort tozalaki na ye na tozalaki na mpe club moko unité du Congo. Ah ok, yo na ye bozalaki club moko. Mais oui, nazalaki na unité du Congo. Azalaki mpe mokonzi abandaki kokonza ngai na unité du Congo. Donc ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Yango conseil na opesa na bakatier na ba ndeko na nga bakatier. Tango balobaka babiloko mosusu ava kosala il faut koyekola yango. On comprend eza na bato mosusu eza ba prise oyo bazotala na TV
na ba catch américain ba on les a ni prise quelqu'un aime ta sala mamba bongo hein mais so tali prise wana na ndenge ba betele yango eza ndenge mote on comprend et beta ma bongo te on a dit que eza prise amemaki na supercité na vitesse nde esali que to talaka da vitesse oyo daki dans la prise kendaka donc epesi pasi na opesa base condoléance na famille ya Chiko bave na ngai wa Chiko akufi ndeko na ngai aza bofola na biso ya quartier apo abota na pixel na biso mo ya quartier wa donc wana pena bof eza pena matanga na biso donc pasi vomeza na ngambo na biso po ba petite na biso ya basi batikali papa kei Chiko bato lobaka na ete so balobi Chiko lobaka donc alobaka etaka moto kopesa bonjour bonsoir ve na nga jika sete ayebi Chiko alobaka te Chiko ayebi kobemba na bato te mpe soki aza ne mokolo na yo na age mais so oza doyen na ye na art aopesa o respect move jika sete ayebi makambo na oloba on comprend donc c'est que epesi vraiment pasi apesi base condoléance na unité du Congo président Cobra président Mike Cobra Dete Ike Ebende Molaso Sikulaire Coco Pacho Ancien Kilaou donc toute la comment on appelle Double Kodo donc toute la famille à unité du Congo Maître Ranger apesi bino ba mes condoléances surtout tous a toujours des cœurs avec vous donc tous a vraiment to partager ma rapport à confort na biso tous a kinaye donc ezate na tanga pasi poto kuta na ga likola rengi atanga pasi to kabola ka pasi bolingo oyo biso bakati to lobaka to za bolingo to tsaka ka bolingo mbebote bolingo mbebote o surtout bakati baza makasi na bolingo ya combat sur place kuta na kati na combat sur place et yambelo ko yambelo so corona zalaki pena Kinshasa o maintenant oyebi ça bigo na ngai bigo na ngo ende nini eke bolimi tiko na simbi on comprend eyambeli oyo bakatia bayambaka baninga na bango baninga na biso bakatia na ta ya komba sur place soki faso eyambeli wana ezalaka na kati ya motema na totambola bien mpona kati ya bakomba eza na baprésentation moko na beyambeli moko osanti penake te oyo pena oyo yanga ya motema kasi komba ngo esila nayebisa o ekoti nui wana te wade ekoti science bilongo tomeka mpe kobeta mwa masolo mingi etali shikobike kuza bongo babetaka te epuis maître liyebo ye ava amata na ring abandeli akokana shikoke akoboma ye bon nga makambo wana nayebi yango te na bipwisi ya bongo ebetamaka me ebetamaka bongo te okomprendre makambo ya kokana koboma nga nazalaki nini na komba nini na nini ndenge yo omoni yango na bilili ndenge nga namoni yango na bilili sikoyo ekoma nini ke o maître liebo alobaki ke akanaki ye akoboma ye non eza accident ekomi oyo elekeli bango nga nayebi te mpe nazalaki te etaki naza moto ya art nayebi ke baaccident ekomaka nango on comprend nakoloba te ke o nalongolaki o fele alobaki boye to fele asalaki boye nazalaki te nayebi makambo wana te est ce que ekomaka mpe lelo en tant que yo poza quartier bo babengisaki bino te bauti kobake bazalaki bainvité te donc bango bayaki juste kotala kaka nde bakombi ezobundama nde omoni baleki mbala moko mpe bamati na ring est ce que ekokoma mpe ke bobengisi bato te mais ntango bomoni ta baza bakatia bomati bango na ring bango mibale na Chiko na liyebo bazalaki bainvité te mais eza archi faux mais soki ezala bongo eza archi faux mpo na monde ya kati oyo biso toyebeli moto aza invité te aomata likolo ya ringi te ngai katier oyo akufi napisaki ye invitation te oyo mpe ya buki moninga mpe napisaki ye mpe invitation bango nyonso babundana bazalaki na bainvitation te je les ai même pas invités mais oui moto aza invité te aomata likolo ya ringi te yo oza no invité te ntango oye na milieu ya komba eza lokwa joueur eza nango match na bino te yo oyemba moko ti na terrain mpo oza joueur obeta bale eza na sens te moto aza invité te akomaka pembe na ringi te amataka likolo ya ringi te
soko moni moto amati likolo alingido seke babengaki ye po ava babenga ye seke alekaki na table officiel akomisaki kombo na table officiel bakomisi kombo na ye obunda na obunda eza moto moto mpe bapesaki invitation ake mpe boye azwi ne acontreta na obunda nanga te abundi na ye mpe te me ayaki invitation mpo ayaki ayo représente invitation kopesi ye ocomprendre soko moto ndeti chiko na balogique na ye na logique ya unité du Congo nde ezalaka na ndimi te liyebo dede aza champion la police na ndimi te la police ekolibere ye sans invitation ngai nazalaki na ngai na makambo wana te nayebi te me na ndenge nayebeli makambo yango te moto aza na invitation to akobunda te ndenge babundaki wana seke bazalaki na invitation donc aza na invitation to akobunda te nde babunda ye bongo azalaki na invitation mais nde tomoni ti lelo makambo nyonso ezokoma ye Makili balobi bango bazalaki invité te yango omoni ekomi nyonso wana alobi yango par rapport nde chiko akufi ou bien ndenge nini bon mingimingi kotielanga makambo adi ye Makili ba te mpona nini kotielanga makambo adi ye Makili ba te tobeta selo liwa ya chiko tunakokotaka te makambo adi ye Makili ba aza na point na ye ngai aza na makambo na nga tolobela sur chiko accident ekomeli biso na kati ya mosala po biso te tomata likolo ya règle ngai nabuka na loboko na masimanima mo loboko na nga mo nde eza na défaut nabuka na loboko na masimanima okomprendre ntongo tolobela sur makambo ya art tokotangelanga te bakombo mo boye ekota soki mpe po ebima soki mpe ndene vraiment mais kombo wana ekota kaka ye mpona popaki odana émission na ngai maître Fiboto meka mpe kobeta nsoto toyebi ke oyo akufi aza katiere ye edi ko na biso ntango akufaki toanda omona bakombo ezobundama bakatiere banda koya mais tomona vraiment na matanga ya siko bakatiere baokende te epuis eloko te mpona nini esalema bongo tandis que aza katiere non para nini oyo olinga mwana na ye akendaki mosala mwana na ye azongi te ale bakamaradi na ye bakolege na ye ya mosala bayeba yo bandoko kosala mosala bongo na famille na bango baotoleka yango nano bamosusu bandimaka ye bamosusu mpe te na tuni question ça dépend famille baotalaki façon oyo basengeli bamakambo soki borespecte yango etaki aza moto ya art nde baopesa vali ke bato ya art basala ndenge bazosola makambo wana nga mpe nayebi na nga te ocomprendre nga mpe azalaki na nga na Congo central nayaki nauti oya na nga kala mingi te comprendre donc nayebi na nga makambo wana te mais nazopesa baréponse par rapport à administration nde nayebeli ndenge ekendaka ocomprendre moto akufi na art ata famille yango baza babolole bakotia teke ya mbala moko excuse mpo na terme nalobi teke baza babolole nalobi ata famille yango mwana na bango akendaki akufi yebi mpasi oyo famille wana baza nango babungisi papa mokolo bongo charge na ye na maboko ya nani ocomprendre ale batolore kaka bamakambo moko boye non il faut administration efanda bazwa bavrai version ya bamakambo batala bamakambo de gauche à droite ocomprendre basangisi yango bataki te te même morale po nani katiere baoleye na bito ocomprendre sportif balelaki na sport ata mwa geste moke osalama ocomprendre mais na mpasi oyo baza nango il faut nani bafandisa no makambo bazwa conclusion ya makambo apres bapesa avale ya makambo mosusu nayebi te wana napesi réponse selo question oyo pose ngai ocomprendre mpona bamakambo etali kuna mpo ngai jusqu'à maintenant no nakomi kuna te mpona zali na Kinshasa te donc naoraisonne lelo nakota kuna ocomprendre siko sor ya maître Liebo oyo abomi maître Chiko na kati yo oza katiere acte bongo so moto asala wana kati po babika eza mpe baliboso te oyo 2 ou 3 fois asala acte boye mpo bato bakufa na mondaki ya bino bakatiere sor ni eza nini bon sor na ye bato baopesa yango eza bakonzi mpe nzambe bakonzi ya mboka ou bien te bakonzi na biso ya sport te liyebo nde oza boza suspende te oza boza boye bango nde baoza baprofesseur makambo nyonso te ndeti nga meme ata na ntiki nalinga kozala bidele te nalinga kozala ni chef eloko moko boye mais nazalaka simba ocomprendre donc seke makambo wana nazalaka simba sundeli obo simba bandimaki un jour simba okomaka kwa nazalaka simba kaka naza nano na désert naobunda nano mpona makambo na ngai ocomprendre donc makambo wana vraiment
na yebi yango te. Donc on va mettre lié Kimi. C'est que ba continuer bon on peut pas se présenter na famille non. Pas présenter mes condoléances na famille. Il faut y aller jusqu'à présent na quitter les terrains na famille. Ba bi Akimi azomona na te. Ce qu'on va conduire ba ko yete. Bon par là la moni yo comprendre français te. Oh, na pas français te dernier expliquer de ba la liato azomona to ba de. Na lobi boye. Pomba wana te bunda mangana zala te. Na tuni question na par rapport en tant que opposant quartier. Naza quartier. Soki ezalaki ya kotuna bongo seke fa ko zone micro oke na famille liyebo. Otuna bango ke ndenge mona bina sali ku. Boko yeto boko yate. To neti nga naza quartier. Otuni nga mama quartier na répondre. Tango ke kote ya famille. Wana sikoyo il faut luka batu oyo bazo so na famille liyebo na problème ekomi. Ba peso idée wana so yo bete ngana otuna ma famille yekote ngana otuna na makomba ko komaki wana famille kutute ba chef ya liebo ba ko yiko ya na famille te ba présenter mes condoléances na famille tandis que yemo liebo kimi question na ngeza mo ba chef tuni na patch ezala raté ba chef liebo eza ba dete c'est ça que je pose une question kasi yango na lobi OK eloko lobi wana to sola ke ngo déjà Moumati sango les choses. Na peine à répondre à tout sur tout comment dire. Na yeb ça. Et quand tu m'as dit voir ta tombe un peu ko le ka pas genre to kota yo za mona yebi. To mona ki moko a poser amna bimaki ya lobi ke makamunyo so zo koma eza par rapport bino ba quartier bongi su ko s'entraîner te bo mi pesi mingi de ce qu'on a ici. Yo en tant que quartier lo nyoko lo ba parla. Eza charge. Charge ndeni suzu. Hein? Sala, bakacha ba s'entraîner na bango. Ba s'entraîner mais eza charge. Vous comprenez? Biso tozo ko bakacha américain te ba dépendaka na coupe moko. Vous comprenez? Et cause de la qualité mususu, wana bana 5 6. Olamuki bana tongo bimaki 7h. Si 12h d'entraînement. Et bokanga bana bandoke pa ba voisin. Vraiment. Bana olokoso. Si vous perdez autant la qualité, on a bien 5 heures, sur 5 heures, on a la normalité de que sportif. 5 heures, on a faut qu'il m'embangue. On comprend? 9 heures, on peut être libéré. Si vous avez un père, on a raisonné qu'il faut que vous mettez un cop mobile, toi qui ma maman m'a pas n'attend. On comprend? Il y a un monde qui va parler, biso va cacher toute conscience, il y a un monde na biso, pour tous les mbongo. Cacher à travailler. Na travail, moi, tant que tu es abimi tongo ayo travailler tant sur 17h. À 17h par quoi boy à réchauffer pour en raisonner tout ne za boy so na silisa fona kene côté boy ya onde tinga e fibo na na posa vraiment manager mo a internet na inga na dona dépendant selon manager wana fibo na posa 6h ti 20h na l'entraînement fibo aliaga boy bana na ngaba zala boy toza mbongo bakacha toza mbongo na biso moto yeba na bon mi pesi mingi na kisi koma ba combattre ya lelo komo na kachaka bundo mona ningisi nzoto ningisi mo loko bo mtakoi yobi makofu pameza ngapa te makofu za bituma peneza seke no to utala komba na tala ba komba na mona mingi omoni mtaningisi likasa mtakoi kama mingi aboroki otokoi te ba komba na ngai nazana école de formation nazana école de formation et pas le combat n'est pas fatigué papa Shaolin et pas président Pakasa là sozali papa Bambote Belé la formation bozo pesa ngai et pas ya papa Chiko Ndie Mutombo papa Ndie Mutombo na président Armand Ngombol Mous Apoli ya le Mous donc ngana za na kata formation on comprend ngana na lobate ke ona ko kité pour cela na koki ezana biloko mosusu ba pesa biso tozanga na ba façon ko défendre. Je sais que il faut toi apprendre kaka. Ndeti ngai na musala oyo na kobongaka nango na bonga nango pona mutu na ngai. On comprend? Na kobonga nango te pona bonga nango pona mutu na ngai. Na yebi ndeni no sala musala oyo. Ezo zanga nga ba appui. Na zana ba appui te. Ba appui oyo ba kosimba fibo kete to simba fibo.
mais na minute naza na simba naza na kati ya zamba naza na ba beni na ba muchele donc toza na bongo nanu tozobunda bunda bango baza lokola po wana mwa maseke bo wana za na ngombe wana na filma deseni masimba nini kombo na kimi ngani na joana musa mukuse wana yo bango te baza wana kwa bazo ngai pona bima ti na bima na zamba. Vous comprenez? D'accord, merci beaucoup. Tu m'as un peu rebêté ma solo mingi au tel vraiment 40e jour ya yedi yo zamo na yedi oh yedi a pesikisi. Mais tout le monde a une présence na yote na cérémonie ou na pourquoi? Vous avez invité ou bien dégainé? Mais quand tu expliquer ça. Mais 41e jour ya vie ezalaki o ngana na lekaki pe na zalaki marqué na ki na retard ezali na nunga. OK. On comprend? Côté matanga ezalaki personne n'a allé là. Vous comprenez? Ce que personne vous a pour personne va kender pour ça dans campagne sur vous avez pourquoi? Ah. Non vous allez ndeni. Vous avez ndeni parce que vous avez mwana ye di biso stebika ke fibo mwana ye di. Ce que vous avez na ma qui doit avoir un problème. Mais yo voulez les gars combo yo tuninga question maman voulez les maman. Parce que pour yende m'organiser non, yende m'organiser qui mini yana nyoso ce comment ça fait tu yo zala kité. Aux États-Unis et du en Afrique. Aux États-Unis et du en Afrique. Zo veille monter la papa Wemba. Zo veille monter les Edingo. Zo 40 jours ya papa Wemba. Zo 40 jours ya Edingo. La différence c'est que nous on va bongi comme ça là OK. On s'organiser que les a bon côté. Ya mo mona kana yakite. Parce que yo za mwana ye di eloko ni sera que Fatima qui batte le roi yo za mwana ne biologique na za mwana ya pesi bondogi to fanda to sala bobo na papa nini ezanga libi na ko lala te mo papa de tanga ezate comprendre c'est que beta masomo soso dans toute la vidéo moko circuler vraiment la journée à l'obina lelo to mona ki maki ba ayaki ko menacer yo mais quand peut expliquer ba la dia to so mona pourquoi maki ba yo menacer tandis que bino mi ba le boza bana ya yedi ko biso to yedi. Bon, on a une mission et pas y a le mousse. Na 3e jambe. Na une mission na ye na Monica kabatuma ba bimeli ngai. Bazwa nga ba kende na ngai pona pesa kan. Oh ye dia tikela. Oh ye dia pesa nga na pesa kan. E bimiki o nga na kota ki na ndako ya Edingwe na bimisi kan Edingwe tanga kufi bakanga ki chambre na ye. Vous comprenez? Kiti ezalaki na porte ya chambre. Jo ba funga ki chambre Edingo na zalaki te jo ba bimisa ki bloka ndako Edingo na zalaki te siko kano ngana ke ko bimisa na ndako ya Edingo eza ya nini Edingo apesa nga kani wana tango dindi na vitamine. OK. Wana va kufa OK. Ava aya le baron apesa nga kani wana na kwa ya ba ve pasha tango wote pa vi o mata mo virage na biso mo boye o to wana mata na ka apesanga kani wana bisanga fibo bombela ma ma apesanga ngo intelligemment. Mais naza circuit lobi na wote mission na moni le type à question ayena batu na ye wana die makidiba. Mais oui ayena batu na ye ba vidéo eza wana. OK. Ayena batu na ye ba menacer ngai ba memanga na la police pona problème nini pona kani soka za na posa kani yeza na puissance ngana za na puissance batie komba. Oh ya pas zo kan faut pas bunda na. Oh boye eloko na nga bapesa nga. Eloko na nga bapesa nga. Ayana pesa ye. Na opesa ngota. Eza nga bapesa nga. Moto na moto bénéficier pa Edingwe selon ndenge papa na Edingwe. OK. Nga na zwi kan na nga yo yene imposition na pesa yo. Na opesa ngota. Na opesa ngota. Na opesa ngota. Parce que pendant que l'on a fait ça, on a eu découvrir pour liwa papa. Donc on a ça. Wana siko eza question faut poser. Ah, on a tout dit peut-être aye ba raté ngo monya ye. Eloko esali panique po ba omona miracle kana ngo ezo salaka. OK. Ah. Yango esali ke oh, menga na pesa puissance ko. Oh, menga na zo kama moka mususu. Nga na zo kama. Donc, eza mingi olobate. On comprend? Eza mingi olobate. Nga na za prêt. Nga pena na prêt. 3e jambe za.
Lokola nde boyeli yango bongo TV za radio te na oloba na bakonza mboka justice ya kati congolais bakonza mboka autorité to ya mboka fibo bilengi yeyo nazalaki menacer baye do baye kozwanga na kena na police pona samba kindoki pona ko samba kindoki na ndenge ni bomo na ba video na ko samba kindoki na ndenge nini diema kidiba aye azwanga memanga na police to samba na ye pona pese kan si tu as besoin de kan mais affronter nga ozwangoti yo affronter nga te ye aza mwana na ye biologique nga naza mwana bimisi na kindoki te toyokanaka te na ndenge nini toyokana te toweleli nini eza problème ya compréhension on comprend nga na comprendre ye ya comprendre nga te on comprend siko nga na maître na quartier nga pena na quartier pe na bien formé soki ye pe aza bien formé aza na posa kan asenga komba po yozwa kan wana soki okoka soki asengi komba batiemno komba bobundisiko soki abeti yo azikani na ndimi to babetanga na opesa message na fédération ya kati congolais mon président Pakasa papa de papa notre ministre sport Didier Boudimbu papa de papa son excellence ba continuer surtout la fédération président Mambo Fiboye na auto de menacé par Maki Diba na nzela na balabala pona kan na pesa ye kan biloko ya papa na bango atika mais yo toza posa nga siko na après message na nga na annoncer na fédération nga na za après soka za na posa na ngo fédération organiser combat ya nga na Maki Diba pona kan wana oya yeli nga batu bazwa ngai ba enlever nga balongwa na nga pouvoir papa même batu to ba yebi keze pa na yo siko nini nga na yo soto na posa kan wana ya pouvoir tia komba nga na yo soko beti nga yo zi pouvoir wana pona confirmer vraiment que zi pouvoir wana tia komba beta ngai pezo kan wana oko regretter si bobilengi so tolandeli mwa histoire wana ekozala par rapport nde yedi akufi biloko ayedi etikalaki ye azwi siko amoni ke peut-être azwaki yango so toyebi te azwi biloko wana amoni ke misi biloko wana ekoki na ye te donc ayeba na pouvoir te yango abi akomasa afeti fibo mwana papa na nga aforme azwi kani wana azosala bamiracle seke ngai fo na récupérer yango aye korécupérer aoya récupérer ngo te po eza yanga aorécupérer ngo nde ye aza mikanda kani wana yo oza mikanda nango qu'est-ce qui prouve que eza ya ye eza eloko ya papa ne peut-être yango nde aye aza na photo nango mama totika ko soki aza na posa nango atie komba ayenga na ye komba naza pre aza na basponsor nga aza na basponsor te aza na bambongo nga aza na bambongo te apa mbongo na nga kisi na mpiko wana aza na bambongo na ye basponsor na ye batia komba bao baomona bavideo wana oyo champion d'Europe soit disant champion d'Europe soit disant champion d'Europe champion d'Europe akoya bongo champion d'Europe il faut que na fédération na masone mukanda na oyo ke mutumo aza na pouvoir papa na ngazo tambo nango papa bato baza na pouvoir papa nezaka bato babatize na nini na 51 wana ba masoko pete batie ba maboko boye toza na pouvoir papa na ye bango na ya to mutu acharasi yango pe bazikise mutu awa nanga bazikise mutu Maki Diba oyo mwana tena libanda oh masoko pete chaki nini yango mutu eziki fibo bilengi mena nyonso oyo mpe mama azali mama akokata makambo oyo nyonso parce que yo oza mwana oyo yedi aforme Maki Diba aza mwana oyo yedi aboti mama lokola mama misi azali akobenga bino mpe arranger problème non mama aza na rien à voir na makambo oyo mama aza na rien à voir na makambo oyo soki oza na problème na likambo outi mosika ozalaki te baaprochaka mama bana nyonso to bapesa bamama valeur te basukaka mabe comprendre bana nyonso to bapesa bamama valeur te basuka mabe donc naza na rien à voir ya oloba bamakambo na ye to makambo ya mafamille na bango lokola ye ayaki po azwa kane soki aza vrai mobali
fédération émission na yebi ke ba konza fédération ba mona OK bacha kombanga na ye pona kani wana soka beti ngazwi kani wana c'est tout na comprendre te OK pour simba bisimba simba rapport poser le papa ni ako ke tina tomba papa na mwana na makila na yo le roi fibo sengi combat pe nga pouvoir na beta fibo na récupérer on se pour ça ndé ah lo baza photo elingo na mbeto hôpital oh aza photo yedi na mbeto hôpital de mes jours corps ayedi aya ba kotisaka ye obi ba basola na papa molimo deleke molimo kebino ba yedi akufa de molimo kesunde molimo kene musika molimo ya yedi d'ailleurs dans soka ngo po biso de bige ba kotala magidi ba jour corps yaka o basola ya papa ba biso to yebite to sola makamakani yango wana omoni déjà ba menace soka za na posa nango ngana za prêt OK on comprend ngana za prêt ngana za kacha oto nango bune na balabala mukanda te loko te na zuna nga 50 francs te on comprend na bimeka boto ye wana yo mo moni ba menace te salami na telemi na nga lokwa yuma na otala ye olingi nini na bato bayaki na bango on comprend nga pe na za na bato so na posa ke bato wana so balingaka ye bateli mbongo a prouver que aza vrai vraiment vrai azwaki pouvoir ngana kokamwa yo soko omemanga bongo ba image ezali yo yeti bakotisa yo po bapesa ndambo ya pouvoir oyo ozwa nga dana azala na pouvoir edingo abimi na temple azwaki chakachaka apesi nga temple wana po baselo cérémonie libanda nga nde moto na installe yango oyebi nini nga nalobaki na kati po yo kota oyebi te ntango edingo abimi apesi nga kichakachaka batindi yo koti na ndako totikali misato ngai champion mama miss oyo tobande kosula libanda oyebi te aloyemba moko yo lokuta voilà quand les gens mangent makidi ba fibo annoncé déjà alobi so oza mobali oza posa ba bunda donc quand les abatela bino komba bo bunda oyo gagner de ozwa kani wana maître fibo mot de la fille émission na biso ezani poto comme na biso na suka ba bi TV za ba mangonga to lobika makambo ya makidi ba kan ezange so za besoin na ngo combat po nani fibo sengi na ye combat mot de la fille émission biso ezani bon na oloba boye na ba fan nyonso to ba mona bilili oyo pe art oyo ya Sony ya soit déjà champion d'Europe wa sali pona contacter ngai numéro na ngai za plus 243 89 740 46 79 plus 243 89 740 46 79 numéro na ngai yango wana nayebi te ba champion d'Europe so bo FIFA bongo yango ngai na ko annoncer lokwa yezo welela kan na bato ayaki na bango soki vrai balingaka ye bachele mbongo bacha komba na matete na obunda te na lemba na obunda te bacha komba na nga na ye na 20 mai na ye na kan wana ya che oyo acha soka ziango nga tiki kati lobake dingo apesa ngelote défi quel défi boke baboya comme à niveau ya chiko na malebo na manana ni mali comme esune ni ebo pito na benga kama lebo voilà merci beaucoup abonné fidèle ya tosomo la télévision Diema Kidiba fibo atie défi alobi batela bino komba po bunda soza posa kan ezali atie kanyanje soza posa nango bobundi komba oyo gagner azui yeso ki ya police atiki kati donc yo pe soki poli donc yo moko miyebe sor na yo posa kanya papa na bino nalinga bino mingi babone fidèle ya tozomona télévision bokontinue toujours kosabone awa wabi musala nde biso awa vraiment distraction ezalaka te toyela bino musala oyo esepelisaka bino kabola démission oyo bokozala vraiment à l'aise na nsima caméra nazalaki bongo na ebe nazer kabe napesa mbote ebele ma maman chérie mama Riti Makoma la servante de l'éternel et puis monsieur Dieudonné Maweja mon coach sans oublier mon bébé chéri Altesse Samba napesa mbote ebele monsieur Rubel Samba famille Alami famille mboke famille Osudi napesa na mbote ebele po babone bolinga biso na tiki bino à la prochaine.